Non, un mot par rapport à ça. Maman danseuse. Na makambo ndenge jiba akufeli mo bato ebe parce que depuis 2024 to côté 2025 ako keneka la kata ya ba mode ya liwa. Bon, pour nga matangeza mbila ebota partout. D'accord. Et comme elle papa chéri, mes condoléances. Pour na manga avec chance ka ozana matanga seguin, mais na enterrement te na zagi mingi na café musique. D'accord. Donc place jiba chagi matanga na ndeko kende chaque nano kende mingi 22h na ozonga ba 2h 3h. D'accord. Matanga et ça et loco il faut respecter mais ça sacré les locaux comme papa chéri le be comme langa le be comme la rançon comme la pali comme la héritier watane comme la robine comme la bine affilée et comme la déplique comme la fabrigas et comme la même artiste nyoso mutu nyoso Sandalina ada sœur nanga ancienne danseuse produit fini à 100% na PC conseil avant dans la grand prêtre prophète Dodi avant la prophète na biso Dodi a rose va chance ya OK poto mais alobela mamba JBT jibaza camarade na été a combattre JB na mwana nsuka alinga yesu na mama matanga et le reste bon manque du travail. Amazon, tout est comme on a Roger Ngandou, sortie médiatique en train de répondre Mignon Abraham, je crois, musicien JB Piano à Longwa. Et puis, tu es comme on a su ça secret, mais ça choqué tout le monde. Il y a le baquet Weranson, Aza parmi bateaux à Narachi, la JB Piano poison. Bon, vers Roger Ngandou, c'est un bon vieux, on a sur la ranaye, à respecter Ranga. Au moins, c'est le thème de Roger Ngandou, c'est beau. Au centre sur un colon. Maturité élevée. Hein? Linguistique et vanda. Mais ce qui est en preuve. Alors qui si bato ngo pour maramba wenga nga ngota ngote. Otika na soni. Si ki ngete ngama. Grâce à Falina Ferre na ba vina so ba JB ezolinge zonga. D'accord. Ezolinge zonga to ese zonga. Non, ezolinge zonga po ba regarder. D'accord. Ouais na JB si ba prouver. Falina Ferre na héritier bazo meka. Bazaka bango 3 sur 4. So nga lo kwa Falina Ferre na héritier bazo. Ba meka. Non, ba comité. Oh, mais batika lika bango 3. Fallait pour pas le numéro 1 le Congo est vaste. Congo est komeka. Si koko tsanga la polémique wana vient là. Non, na pas ya mobili na kamera. Wana vient là. Wana oh bandal. Toko ke malemi. Oh bandal. Na mono meminga de awol. Oh bandal. Toko expliquer. Oui, que Nigeria ba goza na 10 000 mo ba cartonné. D'accord. Vous doit na 3 bien 4. Et ça mouké. Et mouké. Faut nous attendre à 20. Maintenant qui la. Au monde na kala. Et ça indeni. Vive la musique et poto robeta. Zénith. Maison mère Québec à Bercy. BCBG Québec à Olympia. Zaïko à Robert Élysée Montmartre. Bakana Bokambi Anzo. Mouelan Polé Lanké. Patient. Balote. Ah. Balote. Eh bakana Bokambi Anzo. Sikana lokolo. Na lokolo makata lelelelelelele. Allez Jalili Wolo. Jalili Yanyadon. Oh bah bêtise. Vous informer, c'est notre devoir. Sur ce, nous vous informons sur la dite chaîne à travers les émissions que nous faisons passer au Le Belarabo Makamouya Culture. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler de tout ce qui se passe dans Marambo et Internet sur le monde de la musique. Bien, un grand merci à celui qui nous donne confiance. De jour au jour, notre DG Dembo depuis Paris, Moussa Mandefou, soldat Tamakasi. Bien, un grand merci aussi à Doulia Takabur, mon réalisateur. Pourquoi pas aussi à Christelle qui a la vie. Babi grande sœur propre il y a Bertela qui a l'entoumba babi ne Nicolas Colette sa Bertela ce moment tenue habillement c'est grâce à elle en tout cas merci à toi babi un grand merci aussi à Nami Boubakandaa mon ami personnel depuis Paris quant à moi Lila Yambela Rabino m'a invité aujourd'hui je ne suis pas seule je suis avec l'artiste musicien de la République démocratique du Congo un grand artiste Yambo Cannabis précisément de la ville de Provence de Kinshasa au nom de Bona Amazon Nicolas Ayala qui a attaqué moi libanda mais tant que je suis moi Angoli à Rosa et moi émission Doulia Takabur tu peux m'aider que je puisse prendre bel et bien mon invité qui est Bona Amazon Mbote papa. Bonjour Bertela. Moi Nangania Demboé mon Flair Monde HD Flair Monde quoi. Ma santé kitoko hein. Santé kitoko na utina ba province. Olemi ba misinyama ebele. Surtout ngulu Zamba. Ngulu Zamba benga sanglier sombo. Na nzombo. Nzombo ce qu'on a lié ngota ba mikila. Ngali ngota mikila po ya mama mafuta quoi. Vraiment. De mafuta ozomoneza nzombo na sombo. Ba kipo bien libanda ya mboka. En tout cas
merci d'abord nengo invité nga. Merci na muto ya sali ke ngai na zonga na gisasa l'aise. Et ça honorable Cédric Milamba. Ya maman Félicien Milamba depuis Suisse. Ye na zaki na mbandaka mais on a dit que honorable ça ne va pas na mbandaka kene na mona igram. Donc Cédric Milamba ya maman Félicien Milamba omoni rumba moko ezoya kombo na mbuma. Mbuma ça signifie kitoko ya mwasi. Donc na royemba nde maman Félicien Milamba cadeau na osala couple na bagana Suisse. Na osala bango cadeau wana c'est grâce à Cédric Milamba ndo moninga na kini. Donc na voyage leki nango bien nyonso calme sauf que soki musapi moko ezoki zoto mobimba passe. Donc est-ce que un problème biso nous on a passe. Mais au sein du parcours moi moleo est-ce que kaka la mbandaka parce que tout le monde ko beteki concert à part mbandaka ezali sur la place sur les cas qui na concert non? Non, selon découpage l'Équateur est subdivisé en 5 provinces. D'accord. Nous avons Lissala, Bumba, donc on a tambolagi tous les 5 provinces de l'Équateur. Grâce à grand prêtre honorable Roger Mwamba, papa na Silvio Mwamba. L'année commence bien pour toi, bon Amazon. Bon, batou bakou fande ba paiement. Au Moutaza vivant européen maté, to bundaka. Grâce à honorable Roger Mwamba na Équateur, grâce à son excellence grand prêtre Zoka Bazoye Mbaredi Amisa Yemba ki héritier Yembié Gilwa Ndomboyo ya mama Deborah vie na ngai ya Mbandaka vie na ngai ya Bwende grâce na bango nde na kendaki pe na zongi na bandi siko bulo na nga bitia ba concert wanezaki bisa concert ezalaki d'abord je crois non premier concert ezalaki d'abord pour na le DG Junior Mata eza na institution mo ya l'état. D'accord. Et fondamment en 2015, ils allaient SENSAP, Caisse nationale de sécurité sociale pour les agents publics de l'État. Donc SENSAP. Directeur Nangoz Ali Junior Mata, le DG que j'ai sali, la Kinshasa, siège Nangoz à la 12e rue à Limité. Et fondamment en 2015, ils allaient société où ils ont assuré sécurité sociale et agents publics de l'État. Ma fonctionnaire Nyonso. Tandis que le ministre il y a fonction publique ezali papa na biso Jean-Pierre Liaou que je salue son excellence. Bangomi balé bazwa ki biso baki na biso Mbandaka. Balinga basala ouverture ya nouveau bâtiment. Soki nzamba soki na otisa no image bomona, nouveau bâtiment ba construire na Mbandaka pona sécurité sociale ya agent public à l'état. Tant de système de contrat wana to signer contrat au sala nzembo moko ya sensa pona campagne na Congo mobimba. Aussi si nzembo wana ba sengi biso sala nzembo mpo na este to sala ngo mec to tellement to kenena ingénieur de son to sala ngo kana Mbandaka après wana to si contrat na moto tika lili pour to bani ko beta ba concert na biso privé ministre professeur la route na besoin na bino na ndako ne boke bobeti député professeur la route na besoin na bino na fête anniversaire à moi ne boke bobeti machin ndenge leka ki. Mais baninga ba beti ba concert pour soutenir nos confrères, nos sœurs plutôt nos frères wazana dans l'est du pays baza ko souffrir mais bino beti ba concert avec ba beat moko mono tout ça particulier. Bon biso ça les chansons pour na est chanson na tolobeli mingi est kala mingi te bo mona clip nango bando lekawa do wana za coup de pouce na biso to saleli ba na est tous ensemble ah mon sondam banze moi to tolengi la pezala kuna na est tolengi kimia e kota na est Congo e ba mama zali kokufa e bana pe bilenge tolingi la pezala donc toyembi pona la pe tolingi la pezala pona est nazoki nazana vie nanga beaucoup la ka Marco Ikoko un banquier de Mbandaka na banque centrale ya province Mbandaka yi akomi ayembi na la sayele ba cœur. Vous avez bien parlé dans titre Nzembo Moko Mbuma, je ne sais pas, vous êtes en train de préparer un album pour l'année 2025. Maxi single, ok. Et ça quand Nzembo. Et ça na Nzembo. Toza na Mbuma, toza pena. Et le roman a bengango et fondé, mais la carte est fondée toza na Mabundu. Na Makemba. Bon Amazon, bon ko mema biso musika. Mais la sali constant, basi nyonso ya Congo, balika Makemba. Banane planté, banane fraisé. On comprend? Ni bali nyonso balika Mabundu. Surtout les bundu ya rouge. Na pensé na on a dit non, faut la selo moi bongo.
okoloba libundu baliaka to okoloba mamususu mabundu pena baliaka wana eke musika makemba mabundu ya rouge en plus okoni pe couleur oui omoni en face ça baokalinga mabundu tande ezosila mbango tala kuna baokalinga makemba tande esila mabundu non eza idée moko boye nazwaki yango epa vie na nga na kini to nakei na mbandaka nasali constant okota yingende mabundu na makemba tolingi obe libundu tolingi ebe bakemba bakona inspiré sur yango ok bakota wileri makemba oye na bandal kote na bino a bandal balingaka makemba mibali balingaka mabundu ale kalinga mabundu kalinga mabundu tumbamba tumbamba dans mabon quoi ezoya voilà ça commence très mal l'émission banyo sexuelle ya makanda kenga seka mingi na ina kanda musique nge tengama grâce à Falina Ferre na ba vina so ba jibe ezolinga zonga d'accord ezolinga zonga to ese ezonga non ezolinga zonga po ba regarder d'accord ouais na jibe si ba prouver Falina Ferre na héritier bazomeka bazaka bango 3 sur 4 so ngalo ko na za Ferre na héritier bazomeka non ba comité oh mais batika lika bango 3 fallait pour pas le numéro 1 le Congo est vaste Congo akomeka tiko ko tsanga la polémique wana vie na ngai non na pas ya mobini na kamora wana vie na nga to bandal to ko kemalemi bandal na mono meminga de awol bandal oko banga ndabanga nani mais bandal bisa mi se beza ka fali pour pas na biboye bandal ngalo ba vérité po pasola sani lambali asoko otondi bomba au chauffer lobby d'accord bon apolie lisusu pour le moment le Congo est vaste ngana otiba nga tambola chaque année ba province à Congo et ba talenté ba na Congo tozaka na 3 missions ba renyaka te pas vous gaspiller à corriger bino mundi bo pe ko abunda bien mayesu que je salue abunda bien na mosaka pe ko soko bi kutubla mosaka ko bunda na ko comprendre nana abunda na mosaka ko blanc na mosaka wana master nanga wana mutanga abunda mais tant que lobi que faire fali po ba ko bunda là vraiment zela pour expliquer que Nigeria ba goza na 10 missions mo ba cartonné d'accord vous doit na 3 bien 4 eza muke muke faut ça ba 20 maintenant qui la au moni na kala eza indeni vive la musique ke poto ko beta Zénith maison mère ke beta Bercy BCBG ke beta Olympia Zaïko a ke beta Élysée Montmartre bana OK ba ke beta na MC na Belgique na salle Morobo Bokechu première ake ko beta chiga ke ko beta mais le eza subonde mais on peut comme comment les zongi lelo fali kuna ko beta lelo eza fali pupa yo kanga musicien d'accord lelo eza fali pupa eza fait rigola eza héritier héritier wata yanto na zongi sumwa dimi pour avoir forcer nje ma ola sama ngaka ya mukolo le reste tozo bunda to bunda le reste même pena kozonga pe le dime na salle gymnase pe à son âme moi na social na biloko wana nyonso toko keno malema non concert eza souté to kufeli to ba messia to kufeli e bembele ki concert e bembele ki ndako eleki ba avion eleki ba immeuble ba otonga faut respecter ba mort concert eza souté après ba bembele to pe sa date ponga za wenge na wenge mais descendre ya tabulei comprendre tozo meka non to comité fallait bundi moko faire moko faut biso to ya bato ba beta rumba oyemba ko binaka danger o défendaka Congo o lobaka pe ma French pona rumba za kana oni rumba na papa wemba lobaka na biso ke rumba za lokola eza moto eza inspiré na ba belle parole je ne sais pas ce que la bossani eza ko accompagner na instrument eza lokwa obino boyemba ka lelo te papa wemba va nga na beta rumba tabule rumba ya papa wemba d'accord nga beta rumba OK jazz moto wemba esengwa mwasi fa vanda nanda kwa libala esengwa mwasi fa balaye rumba za na éducation ya mélodie na ba guitare ba betaka ba betaka fololo soke bimina nzete yeba kembu melingi kobota nyonso nazali ko manifester na yo po ezali pona lingaka yo na désert ma ezali matière donc vous sentez message na beta rumba sina nini yolingi okweisa moninga na bolingo nyonso baswanaka babongisaka na beta rumba éducatif o papa mba beta kester a beta tabule a beta. Est-ce que tu penses aussi que ba ministère mususu batikali a beta ka rumba éducatif oui ba aventurier fali pupa grand prêtre éducatif il y a pas de bêtises là dedans bêtises ya te na banzemba fali nzembo lokwa sirena police kumbaka eza bêtise te d'accord amour ezali équation formule nango nzembo lokola ba
nzembo mo faire beti mikolo balinga balinga mingi omona wapi fondo ton graphe crayon gomme boya ko effacer Eriko Sebande maman na chanson nzembo loa soki olingi na botama lisusu promettre banzembo ba aventure te ba maman na banzembo ete ko simba kiti yo buka kiti te wana eza musique te wana chemu sapi na lemboli wana musique ba peto pour to chaba ngo boye ba keni to batika nde biso ba melody wana chemu sapi na lemboli wana musique ba papa mikolo ku ba ko binango olana mami lela ta uta ko lo ba biso ba chele chana nuboye chana nuba il y a beaucoup des intellectuels au Congo bana pour ma civisme mami lela za pour ma civisme et beaucoup des intellectuels au Congo bana pour ma civisme éducation civique et morale mutu azana bana akobina na chemu sapi na lemboli chana nous beza bêtise te chana nous boy au vandi bon habité le moi boko chana nous boy ya bêtise te robino mundi beaucoup la courage on est bêtise te ozoluka problème tu chana nous beza bêtise te mais na chemu sapi na lemboli wana musique engager les problèmes supporter les dégâts maman bino ba journaliste faut aider bato dembo emo tala ba journaliste na ya Congo ne ba oui aider bino par rapport à quoi parce que Marlène Kassanga tala ba journaliste na bino moko boyaka la ba nzembo na bino tondi ba bêtise Joe Bangato just la biso makemba na libundu ya rouge tango biso pa to ko batuna ko ba interpréter na façon na bango bibi biso likemba ngana mbeza banane platin réalisateur likemba ngana oyembeza banane platin likemba ngana oyembeza banane fraisé mabundu ngana oyembeza ibundu ya tilapia oyemba pe comprendre na kotsa bêtise te na bibasi balingaka makemba mibali balingaka mabundu oyemba pe comprendre na bêtise ya te nga naza ndeko na ngai Christian Bosembe que je salue mokonzi c'est ça so na sali mabe na bêtise okanga nga alors supprimer bablo na ngele kate nga na koyemba bêtise te nga na koyemba réalité on comprend. Quelles sont les paroles pour retenir ya malam na kata ya Maxi Single wana yoko Maxi Single d'abord on dit première nzembo na koyemba nano na koyemba nzembo rumba le pesa mbuma bambuma yekeseni bambuma eza ebele mbumanga nazoyemba ezali kitoko kwa mama aleki na boulevard baroulage bameli sifflet akoti na assemblée badepute bachange loi ya mboka ye vous comprenez amoni bavoka babuki baro kitoko kwa bébé quel sentiment ok longa na obete kitoko kwa Fénicien Milamba banane fraisé bazwana bango nyonso batikelanga Cédric Milamba wana yembi ritmo lo kwa nzemba Félix Oazé quoi non ngala za mungala Équateur mambenga pilipili bende ngana za mungala na mungala ya kisasa ne grandi na clinique ngali ma mère azwa chance à okenda ka Équateur kozonga chaque année depuis 2021 et depuis 2001 tilelo donc on a kena kuti moi et loro moi bangala na zuna kotis na rumba na différent na bango ba ba vanda ka ba lokoti mais ngala kendaka tina source oka pe bakana bokambi yanzo mwela polela nke pasie bolote bakana bokambi yanzo sikana lokolo na lokolo makata lelelelelele ozomo o seki aseki nous sommes ici avec l'artiste Bona Amazon eza yangoyo makata mon bosoye batte na ki ekonda na munoko ba fali yango na bengo lité ya kande na lité ya kande te marawa piko lité ya kande wala ndaite tunanga musicien chanteur Bona bania na place ça bakana bokambi yanzo mwela mpolela nke pasie bolote bolote bakana bokambi yanzo sikana lokolo na lokolo makata lelelelelele ale jalili wolo jalili yanya donc oh ba bêtise te bakana bokambi yanzo basi boya mobali alela raté mais tango boya bobeta maboko nde makata linga les a bêtise te linga les a faut comprendre ango webi matama na linga le ranini mangasu webi moi c'est munene na linga le ranini edoulé ngana oteko la linga la solo obino bana kisasa boyebi ça c'est vrai que tu viens fraîchement du Mbandaka oui na Mbandaka fraîchement pire na uti Mbandaka Bona Amazon mobali ambinga debo ambinga na linga leza ekosho mobali donc mbinga Bona
On dit qu'on bandit musique peut caler. Oui, oui. On bandit caler. Oui, oui. Mais bon, nous un album t'es. Non, un album t'es. Au Bossani. Dans un des album, na single. Et ça, la c'est excité bandit moi qui tourne à 4. Mais si quoi on a n'a pas na tuna yo hein. Bon pourquoi au keka na niveau ya maxi single. Faut qu'on continue à niveau. Non. On a un problème de producteurs au Congo. Nous avons un problème des événementiels. Nous avons un problème de managers au Congo. Au moins bilo ba DJ ba betaka. Les abilo ba TikTok, na ba Facebook, na ba YouTube. Ozanga na problème na ba DJ. Biso to sala la musique ba na monde entier, faut un producteur. Mais Robin on dit ba que na les places wana mona que simba ya Robin est un musicien. Mais tanga ko bete loko. Attention. Nzema bemisi mikolo ba ne ko Aza musicien. Aza musicien. Bolingo eza poison mortel. Tosala ka blague te na bolingo. Et koki kobo mai. Ala chanteur. Abosa identité. Abosa na te. A comprendre que na chant na adimi ba go lianga. Mais na qui était na chana no boego simba mais qui peut simbi maza chanteur. Aza bon chanteur, aza bon musicien. Oh. Nous sommes ici avec Bona Amazon, l'artiste musicien de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Mbetali Musique. Mes condoléances encore une fois de plus à JB Mpiana. Je suis sous les copains sous mes condoléances parce que vous êtes sur le Fabien Mokobomonaki, Océane, Saoud Kokufa, danseuse, ex-danseuse, mais à l'écart, il y a orchestre, nous sommes à peu cœur de vie. Bona Amazon, un mot par rapport à ça. Ma danseuse. Depuis 2024, côté 2025, bon, pour la matangeza, Mila, et bota partout. D'accord. Et comme elle dit papa chéri, mes condoléances. Pour la manga, j'ai chance qu'il y a matanga séguin, mais na enterrement, na zagi mingi na café musique. D'accord. Donc place j'ai batchagi matanga na ndeko kende chaque nano kende mingi 22h na ozonga ba 2h 3h. D'accord. Matanga et ça et loco il faut respecter c'est sacré les le comme le papa chéri le be comme langa le be comme la ouais rançon comme la pali pour comme la héritier watane be comme la robine comme la bina filé et comme la déplique pour comme la fabrigas et comme la même artiste nyonso mutunyoso donc il y a un logo commenté dans côté mais ce que pour la danseuse wana elle avait déjà quitté BCBG depuis vraiment on prend azali na BCBGT pour bino basa kisasa boza makasi na kolongola bazemi emso longola kizemi mutu babeza kina kase ndako ne libala longola kizemi obena ndaka libala balongola zemi te ngana mono balongola zemi na ndaka libala yo suspect na lobi yo ebi oyebi seke yo ebi wana to banga nzambe pesa nga bible yo longola na zemi te nga na longola na ntolina peso bible beza pe directement na téléphone yo na longola zemi te to tanga na ka verser moko la bible o lobi ke peto peso bible moni base belo mona kisozo na bota na nuté ah bota déjà mais par on va bien interruption de la grossesse allons là dans 60 da bota da bana mi 60 on comprend maman kuta Karim okonda lo ba longola ka 17 oh ya pe boye manzengelete mais érosion on comprend et bela ba fi ba longola ba zemi na ndako mabala mais liwa ya danseuse c'est comme si ils ont choqué bino et choqué mututé bino ba internet ah danseuse wa to yebi était Sandra Lina aza sœur nanga ancienne danseuse produit fini à 100%. Na PC conseil avant dans la grand prêtre prophète Dodi avant la prophète na Dodi a cause peu chance ya OK poto mais alobela mamba JBT jibaza camarade na été à combattre JB na mwana nsuka alinga yesu na mama matanga et le reste bon manque du travail batangité bana ba diplôme té mais ba petit au monde la loba ça na ba supermarché tala ba serre ba fungoli ba terrasse pour na go boya via mbongo na maboko soko na mbeto comprendre ba fungoli mo ba terrasse pour na respect mobali pe ya lelo neti ba biso ba grand prêtre Amazon bona boy l'art dimi courage et belé puissance et belé d'accord fona linga moi ça salaka moi ça lukaka po na kozwa na ndule to compléter parce que ba Sandra Lina ba salaka rien bazaka pour na ba internet ba ko luka misala tatika mamba jibe sengi pardon à côté même jibe ba danser nabi ata koti pardon bese wenge soko sala da erreur bazonga ate jibe bien na loba un vrai ami a trahi sa raté so trahir qui est calibela vraiment tika mama basandra tout na mama musique ya Congo na ba promo est c'est tout non donc tout parce que moi il est choqué parce que Denis pas ko lobela biso abeza ba réclamation ba ko ya Denis bilobela ko landa ya Denis te via za bien tin na Congo
Oui, bah sérieux. Bazawa. Oui, bah sérieux, bazawa. Bazana lola. Biso tout na mokili a sérieux azate. Oh. C'est solo. Bolimbi sangana ba terme, mais je suis intellectuel de l'UPEN. J'ai fait la relation internationale 2006-2009. Je ne suis pas un abruti de la rue. Je ne suis pas un bougre. Intellectuel, il y a blaguité. Étudié en 2006 au Saganaï. Moi, je suis un Sumbaka Subaka. À sériété. Oh, on est le bani. Pourquoi? Je suis un Sumbaka Subaka, les gens qui sont sérieux. Et bien sérieux. Ato bimi li kwanza faut bete la baninga la bimi li kwanza faut avoir solution. Ato longolize me robeta babeta te babomba apwana. Il n'y a pas de sérieux sur cette terre. Ba sérieux va vendre dans ciel likolo, sérieux azate. Sérieux azate. Mais à cause de la peine a raison parce que nani alobaka na biso babenga kenani ba musicien moko ya ata ba pasteur ba sérieux. Ba expliquera biso normalement ba que musique eza kisi aussi maraba kisi bosa tout. Ki pasteur ya kisi, musique ya kisi. Côté kana barbare eza kisi, politicien kisi, bale kisi, nyonso ya kisi. Mais yo est-ce qu'il na cité? D'accord. Moi nyonso est créé amena moto. Mouli les en a 4. Mais ya Nzambe pe ba élu de l'Éternel pe bazali. Dès que ba élu de l'Éternel. Na emba na faire ba faire na emba na à l'aise. Anniversaire à maman, na maman na moi ne Jaden fali bo na beta banzembo na yakamwa. Sangwa. On prend puissance en colo. Veut dire nini? Ni on se salami na mokilo. So lingo sela na bon Nzambe yo. Dembo e mona. Oh ekotati. So on sela na kisi yo. Mais sort ezali. Ba retour eza ba retomber ezali. Yo zaka na kisite. Non kenangwa. Maboko polele. Ngana na ba Congo bolo. Nana ba Congo bolo. Nana kita mata. Nana mondongo. Nana ngomboro. Nana mokuruta panzi. Babo ngana na utu na Équateur. Pona mu Congo. Oh, I'm sorry. Dembo emo. Soni Ambrosio. Nya sala okitela onani. Ah. Okitela mama pe mikolo azala susu ato okitela. Oh, ça va jet. Ah, ça va jet. So yango babimisa ngo pa mbate. Il faut mère à discipline. Vraiment. Sur mère ya benda simba kanga swana discuter non. Et simba te. Oh bah non moral. Non ça na ba respect ba honorable Cédric Emile Lamba. Vraiment. Son excellence Guy Luando Mboyo grand prêtre. Non ba respect na bango. Kolanda te intellectuel à Kanda. Na musique na koma mutu mususu na loré na musique na koma papa. Tu as une question. En tout cas, pas si ma casse na Congo. Vraiment. Nzamba zomonanga. Population Équateur. Na Équateur na loba nzamba zoyo kanga tata na mama baza sama bele. Poliangolo na Équateur pour le moment faut la riche. Mais bango c'est où ta kuna? Et où ta mbandaka te? Bon où ta? Mbandaka za ville wa Kinshasa, Maya Malili, Masanga Malili, Mituka. Mais c'est où ta naba intérieur. Vraiment. Vu que dans la saison de la pluie, mais bango baza pasteur aux oiseaux. Eko bako sarabino. Qui ça c'est les rambi sur les mbandaka. Oh. Tu sais pourquoi? Qui ça est centrique. Qui ça c'est la capitale. Mbi c'est où ta Mwanda eye. Vraiment. Mbi c'est où ta Bandundu eye. Mikebu go uta Katanga eye. On comprend? Mbise go uta Bujima eye. Et uta Équateur eye. Mais Équateur ba zambi sa Bujima ite. Ba zo ya Katanga te. Natiki prix à Soso et Bembedu le bosomba 9000 na wenza molanga na Gambela. Natiki on kuna ya mubesu 25000. Oh, tika boyebona. Je te dis, na na Kembandara na sali 3 mois. Na Équateur, natiki lo liambisite. Vraiment. Donc veut dire soit misi 20000, o liambisa 20000 tika osomi na Kisasa. Oh. Mais c'est vérité. Courant la maïkouna ndeli parce que babaki ba côté qui vont le siliki. En tout cas, ba ko sauter courant na Équateur ezalaka na nord ou Bangui, kota papa Mobutu na barrage ya Mobaimbo. Oh, tikabo. Courant na Équateur te courant na Mbandaka ba utiliser ba groupe. Gouverneur Bobo, son excellence que je salue papa na Eric Bobo, Jérémy Bobo, Barik DJ, Nana ni Ser Nangaye, moi Nzambe et Soukola Nadege, mère de Jimo. Kouneza ba tchaba monteur, ba démarra ba monteur, tinda courant 9h, 14h ba kati. Mais tout le qui na ba information qui courir. Kolanda bilobela to komi na mboka te ko tuna te. Eh. Ya ba ko samu na internet. Au mona Maria Tumba, Kabelo, famille Nzala.
Comment la Karine Bokonzi fière mais famille nzala. Quand on a internet était. Na moko la banga ute ko sa maman banga kufa ki. Mais ba ser bazard. Ba somba kola ba publier. Ba somba kabelo ba publier. Mazonga na ndako be kunde ya pamba luka fufu na ndenge nayo. Quand on a grima so la ba ser. Sarato la ute ko kabela maman Maria. Olanda te. Abina pa bana. Moni Sarato la. Aza la seule fille na internet. Ko akoli na bonne vie. Papa riche. Yokana nous. Dans la vidéo, na beti na Bengazi. Bengazi da hôtel à Mounene na Mbandaka. Il y a papa Basarato là, papa Bernardo là que j'ai sali. Papa Bernardo là beaucoup là. Un ancien riche depuis Mobutu. Tout la colline en Zalate. D'accord. Yé Moronda lié via internet, mais bande connaît tout. Baba véhiculer na Mbandaka. Na kini baba véhiculer bana ba parler pour papa za na lara za commerçant ya kala. Papa Bernardo là beaucoup là ka. Bangila ke mangila etaf. Sera za mutanzala te. Yé Moronda sangana na ba tanzala ko traiter le roi nzala. Sera l'équipe bango tout sera tout le monde. L'équipe bango tout. Continuez ma question, on va répondre. Moi, juste des questions parce qu'on vient déjà de nous signaler que tu comme Nasuka. On peut parler d'abord de Makambe où ils ont bougé net parce que tu as le Makambe Bélé. Bon Amazon, tu as comme on a Roger Ngandou, sortie médiatique en train de répondre Mignon Abram, je crois, musicien JB Piano à Longwa. Et puis, tu as comme on a su ça, ça secret, mais ça a choqué tout le monde. Il y a le baquet Weranson, Aza parmi bateaux à la JB Piano poison. Bon, vers Roger Ngandou, c'est un bon vieux, on a solar, on a respecté Ranga. Au moins, c'est un Roger Ngandou, on est beau. Au centre, on a un colon. Maturité levée, linguistique et vanda. Mais, ce qui est en a preuve. Alors, qui si bateau, on peut m'en baouer, on peut le porter justice. Naïebité, mais on a naïebité. Roger dans un intellectuel, alors on makambo ayebi. Soit on a pas preuve, voilà qui si. Ceux qui pas preuve exacté. Et qu'on crée conflit où on a JB, mais on limite où on a JB, le baron crée conflit à blog internet, sabotage. Mais Alex ça va preuve sur les alliés. Pour un mignon, on a compris mignon Luka Vinae. Mignon Abraham, c'est un bon homme, à Luka Vinae. On comprend. À finir notre papa chérité, à chrétien notre papa chérité, dans l'andagel au banega la vérité. À cause de la guerre, na ba Roger Ngandou, ba bureau ya JB, maintenant à finir JBT. Donc, mignon que j'ai sali courage. Soki. Dans le bain na JB, quand on JB de qui va finir JBT. Nana yokate. Peut-être yo talanga talate. Mais nana yebi. Ba ko bima ko répondre directement ko ça va droit de réponse par rapport. Roger Ngandou azali chargé à communication, c'est normal. Mais nana monité. Il faut bien baraquer, fallait pour pas à pire petit à JB Piana. Bandalungu. Bazan a conflit à part guerre à musique. Guerre à musique, ils ont arrêté au Mamoutou, finga Moutouté. Peut-être bah flatter, bah renard, hein, les corbeaux et les renards, bah renard, bah le fromage. Fallait pour pas à fromage. Ils ont quitté le rang d'abouda aux yeux du Pemba. Faire à fromage. Il faut pas chrétien car bah on m'a dit fallait un petit agibin piano. Normalement, boé, bah un problème. Mais musique, c'est pas moi bah viens naé. Na mona place à boudete. Depuis fallait pour banda carrière naé. Non na moi t'as confiant l'homme idée. Yokati kovote. Gaza wariote golo ate non kata kovoné. Mais la meilleure coiffure du monde. Nicolas mode kovo ça. Mais qui pète même si tu es. Est-ce que fallait pour bamdamani mamba kovo? Mais Kovo est Zarko. Au bon film à Zarko. Kovo landa ina dédicace à Rihanna. Toi tu vois Kovo il y a simple. Au tala film à Wakanda tout le monde va Kovo te. D'accord. Il y a Mado merveille donc ta Kovo te. Et ça me banda nango kala. Tala, moi ba journaliste bolobela o est important. Beaucoup mo kota na mutalambi kumbe bolobela. Mutalambi mbwengi bolobela. Non, c'est important. Mais ça doit être là système à qui. Ngai ponanga. Cherche les informations. Ngai ponanga et le est important. Maman s'il vous plaît, tout le bela musique. Na lobela banzembo nanga. Na lobela bateau ba soutenir nga na mbuma. To chité na affaire à mbuma. Bateau ba soutenir na mbuma. Bon Amazon au sala groupe ya. Mais on est mamba barena te. Kasi na ko kelete. Olina baxio ba question. Yo boy ba question. Na bi polémique té. Ba question normale. Na barena. Barena déjà ça va. Félicitations. Il y a Weranson. Il y a Ferregola. Félicitations. Je vous signale déjà Ferregola Kamita Linga Sala sold out. Donc
Côté qu'on est déjà calé. Félicitations. Drôme de Paris à Héritier Wata. Félicitations. Félicitations. Mais on est du Congo, toi Banguna te. Robin Mundi bazoya wat na salle nini. Beaucoup la félicitations Robin Mundi. Mais melanga masta na mbolongo. S'il vous plaît memai. En tout cas ngana na pris ba arena te ngana pris na bisano banzembo et dike bato yebana producteur omona na okende. Poto za gâteau te. Mais bon ça peut être featuring te. Na ba musicien. Na mbongo boy. Na prêter featuring ba foutela mbongo ebité. Nous avons interprété des trop ya ba musicien mususu ya yo moko ko beta. Yanga moko na ko beta yango soki na yembi yo. Mais bon okunda des albums. Oui oui. Oko beta kaka baninga mususu ko interpréter kaka mais des albums no beta ka. Et mais les laisse ko ta mis album constant ma beta ngote. Ya lisum. Tant na yembi bino. Bobimba producteur banzembo na bino. Bobo osel en promotion. Ngabe na osel en hotel pour na yemba bino. D'accord, ils ont des bons bon. O ga jiba beta banzemba fait de l'amour. Beta en hotel. O ga fele beta su banzemba ya droit chemin. Beta en hotel. Bo batu mingi ba yemba ga na basala ba yokana cacher for nani promotion ba pesa ba mbongo ekokati atiki bango bongo. Ba selo promotion ko mono yokana. Banzembo ne tikali bongo. Tinga na Maxi Singer so na zati en tout cas tobe ba. Yebaka ke na koma na Cédric Milamba, honorable Cédric Milamba, grand prêtre ya maman Félicien Milamba. Bambuma ekeseni, bambuma eza ebele, mbumanga nazoemba, ezali kitoko mama, aleki na boulevard, roulage Amélie sifflet, akoti na Sénat, ba sénateur ma yanga yango ndezoya, bébé mbume. Bertela Ozana Mbume Kande koti boye kota pemba mon album Dembowe Mozana Mbume Mbumango Kokotite Mbumango Mumbuya Tezoya Silva Gwe Mazana Mbume Mama Izotala Mbume Ezoya Mbume la ki togo ya mwasi. D'accord. Bon Amazon na basiné fito comme jeune asuka pesa biso programme. Bon bomba apé kombo ya orchestre za la kana groupe d'accompagnement. Non za ba jaba orchestre te. Pesa apé na kana groupe d'accompagnement. Na za na groupe ba jeune ba bon artiste ba accompagner nga. Ba fali poupa. Mais ba. Yo compagner na fali poupa grand prêtre compagner na ndeni. Bon apé ça programme. Programme na ngezaka ke na zongi ki sasa uniquement kaka eloka liboso za na studio. D'accord. Semaine prochaine na zongi na Chavoi dédicace so na silisi yango mois prochaine na bandisco makambu ya casting clip fona luka ba petit bana donc tant na bimbu magitoka mo si ba petit bena ya taille so za mikwape ko yate on voit c'est biso na place te na clip so na bambu ma Dimitri ko yate biso na place te na clip wana ke yo na mambu mat mbumeza izana mbumeza il faut ya on comprend nazo yemba cadeau ya Cédric Milamba na mwasi na Félicien Milamba bana Suisse le seul muto opesa ngai invitation na visa ye wana na batu tu na yembo yebi wana muta pesa nga te me ya ndimi azo soutenir ngai ngape na soutenir ye Calamité association na epezo ya sale on a Suisse ONG na e na kubenga bino be bata presse boko na ko na be presse ba travailler na elongo vraiment. Mais le 5 oyo dans un mariage privé il y a maître Odin Itumbeni le conseiller il y a Jean Lycée Boussa bono beti ba mariage eza awa na ba showbiz eza na nabi maman ba chetemba eza nango na ko beta showbiz ba manager ba ate ba producteur ba ate mais c'est que yo vie de prière eza mu ke matsa vie de prière ko ba ya ngai nani abeta showbiz na producteur mutu te ba concert mingo mo na Congo awa ezaka boyokani 50-50 oh confiolo mide na showbiz a créer cop na ya beti a che ba bien e ba kabuli pourcentage que producteur de ba GPS ba simo ba za soute si on moni ba 20 on ba beti ba salle wana bango kana ba golf zola po kilzire mata ya faut beti la ba toka ba golf zola na maboko si tout le monde va faire ba beta wana faire kana ba tunae ba ke ba moni mundele ba louer salle ba s'organiser mais producteur ya producteur de ba GPS ba za soute d'accord c'est bon na connaissance te boke de loka ba expert à musique ça no na loba ba soute le 5 il y a mois prochain mariage à maître Odin Itumbeni na obeta mariage na Gombe le 17 na obeta fête ya sœur nanga moko ba uti Londres tanto kelekelo il y avait Julien kelekelo fête ça ndeko na moi pesinga na obeta ko peka na Gombe mais
fin un mois, tu as des clips. Mais chaque mardi, on a la légende sur Arrêt Pharmacie à venir à Solongo. Dans l'espace de la légende, dans le acoustique, on a chaque mardi. Pour le moment, le programme est à studio. Après le programme à studio, tu as un clip. Mais na pesi mbote na baye balinga ranga na clôturer non na baye balinga ranga na bandika na mutu aliboso honorable Cédric Milamba ya mama Fénicie Milamba na Suisse ba na Suisse ya Lausanne ya Berne Amazon artiste na bino yeyo nzembo ezobima soki bona posa libanga ya malamu bo contacter honorable Cédric Milamba na mama Fénicie Milamba ba na Paris je salue l'ex Bomengo famille tika la famille l'ex Bomengo famille tika la famille Ambaramba la famille tika la famille Sonia Mbozo de Bruxelles Yann Ginatimo Didi si les capo Fatima Sea na pesi bana mbanda gagner son mbote honorable Roger Mwamba que je salue na pesi vient na ngai mbote CD Otis dans Didier Sekola le maréchal Mbumezo Bima soki kombo ezate bo contacter avant na plus de 143 84 68 89 311 Demboemo la rata Paris Demboemo Diego Musique famille tika la famille Mbutalombi bamboteno yango yo ciao. Moi morceau mon frère il y a ancien succès pour nga longo la côté wana ancien succès c'est on les sous il y a interprétation minute mais musique ne soit pas des interprétations mais c'est là qui moi morceau ancien succès bae bisinga lelo na tongo na baninga alimatu abimakate poya kozela mobali batikela ye na baninga ata mokanda ya pose bazela kaboyete ekoyebana na bakolo mobali fote ya nani abimakate bimaka okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga teo na nsima okoyeba nani alingi moto soki ye bakolingaka moto soki akolingaka yo na motema na ye me namoni ye alingi yo te bimaka okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga teo na nsima okoyeba nani alingi moto soki ye quant à moi Berthelin Toumba je vous quitte on se retrouve prochainement même chaîne mais avec un nouveau numéro bye.